on attend de la moitié la mona et abi on ndenge na boye na loti lombo makiadi lombo ayebsinga na ye manzembo pona mboko nini on a l'amour na loti lombo ana esi akufa azana ndabo azalaki grand artiste aza Jésus te azana moyembi akala asa nini akufa azali passer te yoko momona bato bakufi elakisi nini yoko sokoyi mowei mama keba okufa nayebi ke pasteur wana alingaka bavisibilité problème ya te mais nakoloba ne kaka sans effet au nom de Jésus sans effet au nom de Jésus moto okufa aza te toyebi ke alingaka bavisibilité problème ya te esprit de mort eza kati na yo délice alobaka ne kaka bo le dimanche ici là je vous ai dit il y aura des morts brisques mon tout passe à Kéasani ça l'attention de la Kosamena amen est-ce que vous voulez prophète en Alobani amen vous voulez na bimana c'est à moi papa nous allons bien la main rouge maman pas les belles tu qui sont là on dit pas la nani tata moi si papa tu qui sont là maman là yo papa tu qui sont là maman Merci chers amis internautes, vous êtes ce concept est à votre chaîne d'actualité. Alex, du monde en Bouba et Benjamin de la presse, mon maman encore est toujours là. Vous souhaitez vous partager votre vidéo. Merci directement les victimes qui est derrière la caméra, maman Massourou. Il y a pas de là du papier qui faisait une carte à Kinshasa. Là, je vais de Kalanda. Je pense qu'à Bataille, vous avez vite compris que je suis avec Maman Tchalamon, Maman National. Le viking fait que vous avez même langage pour vous la déjà la maman. Par rapport à l'actualité, bonjour maman. Bonjour papa. Première photo de Michel Abousso. Un mot gentil na babone qui au bord la qui nous va un mot gentil nalingi bango mingi mbote na bino et mbote ya mingi et c'est ça. Voilà. Merci maman toujours maman c'est combien de temps déjà Bandou Bandi carrière c'est déjà combien de temps? Combien de temps? Combien des années déjà? Ah année oui. Parce que temps n'a évité mais année année j'ai 43 ans de carrière, 43 ans 44 ans maintenant. 44 ans. Évoluer la carrière, la difficulté nous faut écouter dans la carrière, tout comme maintenir. Bah difficulté ça est belé pensa. Je viens de très loin. Ma bande d'abord en tant que danseuse. J'ai travaillé avec maman Pongolove en tant que danseuse, maman Abeti à l'époque et puis Naluka qui n'a volé Nandenge Nangai, mais c'était pas aussi facile. Et tant Nazaki n'a patron Nangai Nakanisaki c'est facile. Mais n'a pas quitté comment ça s'est passé. Et nous avons eu des difficultés belé. Vous savez à l'époque chanter en dialecte c'est un problème. Nani akoyo kayo. Bah soko yemi na monorambo ba ba uta ba osekabino. Mais quand même j'ai eu ce courage là. Ya koyemba na monokwamboka. Et ça passé il est kaki et nazaki obligé à l'étranger parce que j'ai trouvé que awa bazako yoka nga bien te. Mais à l'étranger plus précisément en Côte d'Ivoire et c'est là-bas bah ivoirien bah yamba kingai pas facilement hein, parce que j'ai mis du temps aussi. Il fallait qu'on l'accède de quoi j'étais capable et commencer à passer par la danse nazako bien comme une folle et ben voilà à chaque fois qu'il y a des spectacles nazako kende ko improviser
suka ba ko permettre nga ba pesinga 2 chansons seulement na sala na producteur nga Yambo ya liboso kombo na ezali s'il est toujours vivant na éviter kombo na ezalaki François Cogna. C'était mon producteur, mon tout premier producteur. Distribution ezalaki Daniel ceux qui savent ceux qui n'ont na bosani kombo na ye. Bref, vraiment j'étais devenu presque ivoirien nazaki adopté na batonyoso na Côte d'Ivoire et c'était pas facile mais Nzambe ya kosala ke vraiment en tout cas na yeko mata Dieu m'a béni na ndenge na ngai na yembeli na ngai na kubina na ngai et sali que vraiment en tout cas et bien voilà c'était parti. Voilà c'était parti kota la lelo bana na bino ko bazo bima surtout mingi ya basi pourquoi bazo émerger vraiment te bon pousse na te na ndenge bino ba mama bo bandaka ti le bo maintenir kana kombo ezo kitate kombo zo silate bana na bino ba ko koma na niveau na te ni na mozo empêcher ke ba koma bomo te. Oui, il y a liboso d'abord ezali premier moyen et premier moyen il faut que soit un producteur encadreur et puis que soit un manager moto azali ko soutenir ko financer ba moyen pour te ko sala nzembo. Et à l'époque ça c'était plus facile ba producteur bazaka ebele penza au moment où on vendait et ba nzembo mais lelo boy na ba makambo ebima ya ba internet oyo na ba piraterie et ko sala que musique eza koteka mapenza ndenge ya liboso te lokwa liboso te parce que il y a des voleurs bazo piquer bino à droite. Et bana na biso alelo bazo ko zwa chance to zalaka na yango te. Et à cette époque là vraiment c'était beaucoup plus facile. Mais lelo eza toujours facile mais il faut vraiment moi na yemo kwa mi pesa azana courage a privilégier musala na ezali boso ndenge ba mama bazalaka alamuki na tongo asali musala ndako asilisi akamati nzela ke musala azana bureau asalaka na bureau azongi na po mais yepe artiste a privilégier pe musala na ye mais soki moi na ju succès bana biso alelo moni azana loyenge alingi azwa mutuka lelo asomba lopango lelo alingi amela badomela pe champagne alingi asala boye na boye omoni là ça ne va pas. Il faut qu'on ait la discipline, il faut beaucoup de sacrifices pour vraiment qu'on y ait. C'est dans tous les domaines. Ce qu'on se sacrifie, au rezoate. Au lit, il faut qu'on ait moins retenu mon robot, qu'on privilégie beaucoup plus mon salaire. Et ceux qui ont eu succès, tout ça là, non. Il faut que vous ayez calme, comme il pèse plus dans mon salle. Et il y a des autres, surtout côté Banabasi, et ils ont un problème. De un, le promoteur Bazate, mais le peu là, peut-être, moi, chance soit nos yeux, Basalisio, et pour Salanzembo, pour Bimoko Mapemuto. Il faut qu'on saisisse Yango, parce que les lois, ce n'est plus comme à l'époque. Les lois, c'est biso artiste, biso koko, tata, parents. Biso yonde toza ko soutenir bana wana mais bana tant baza ko yomoni toujours il y a toujours de l'ingratitude moni quelque part bana baza ba ingra bon et le ko lobati ba yeko décourager biso te on continue on cherche toujours l'oiseau rare to tombaka toujours na mususu oyo ko sala quelque chose mais bana baza ebele talent baza ebele o bazo emba kitoko makasi baza kitoko en plus baza ebele net na bango ba bini ba lelo to zomona ba Saralula ba Tatiana Cruz baza tellement ebele ouais moi na ni penza na bango ba bini lelo mo na tellement bazo promettre na mabodi bango nyos bazo promettre mena siko mutu na mutu ami pesa a privilégier nde musana e bango nyoso Saralula azo emba kitoko makasi mais il faut que je puisse travailler, qu'est-ce que je dois faire, nazana look nini, nazana style nini, parce que tout le monde chante lingala. Mais moto na motifaza na kamwa iloko na yemoko bo. Bango nyos moto mabe azate. Wa ibi ko yemba tete. Bango nyos bazo yemba kitoko. Mais le problème c'est que il faut que je puisse siko na musana yo.
Vous en avez rigueur, ma casse na musana yo. Ils ont facilité. Mingi balinga facilité, mais si on a facilité na mukili okozwate. Il faut toujours que telemela les cambonayo musala na yo pote ko kende liboso. Et biso vraiment à l'époque to simbi boto boaki parce que ba wibiso sala boete. Buena boete. Et buena boete mais lelo mwana lelo mabena ba on so biko sala boete yango ndeko olo tindi ekutunda sala malamu. Ko loba boete yango ndake ko loba. Ah lingo laksani. On a vu des choses. On a vu des choses. Au fait, ça m'a conseillé. Maman. Tant qu'on a porté à bien baf. Pour le banni. On a aucun délit sauté. Le match à la main, on a été fier. On n'a pas de bon malheureux. Surtout que je dis que la portée va bien. Est-ce que le conseil que vous avez fait, ça va? Est-ce que vous avez parce que tout le monde a dit vraiment. Habillement, ça ne me dérange pas en tant qu'artiste. Okay. Ça ne me dérange pas, mais il faut que ça et bongi na yo na style na yo. Vous allez la tirer mais il faut simba. Vous allez tapter mode parce que zali mode. Ndena mona basi mususu tala forme ndenge zali azo lata azo bipé azo lata serre corps et tala forme na ye na bien et papa Mobutu azaka na raison. Waza ko lobake moi si ala ta pantalon te. Il faut que tu aies aux andingi nini avant ya kosa likambo. Moi j'avais un style avec mon petit panier toujours défendu de côté et je mettais mes cuisses en valeur. Cuisses moko en valeur. Et pourquoi? Parce que c'était beau à cette époque-là. C'est toujours beau. Dans le but que comme ma bête. Sauf que na petit à ce qui sauf que na munen. Bref. Il faut montrer à montrer comité en valeur. On l'a daté parce qu'on a à l'attaque kilote, toi à l'attaque à ma belle. Et par rapport à Naoyayo, il faut qu'on y ait d'abord qu'on se mettre en valeur. Attends ce que le bico dit qu'on y ait bilambate. Mais qu'on y ait bilambate biloko landa parce que Mundela lati, Mundela sali. Biloko monsieur s'appelle la culture n'a bisoté. Et ça n'est pas possible de faire na rumba wanate parce que mingi bozo sala rumba muto sala rumba alati bot alati kilote ya mukuse alati soki nini mais ko simbate eza disco te ezali soki nani jerke te soki nini te mutu na mutu ezali na image na style na makambo na il faut que ndela tama banda na kati tina na libanda mais ba fi na biso na conseiller bango il faut ba yoka ka conseil bayoka ka conseil te na kobombela bango te bayoka conseil te alinga sala o yamoni ke ezo sepelise parce que na monaki mundele wana lataki boy to na monaki mundele wana salaki boy to mundele wana salaki azo sala misapi bonga pe na sala kape misapi na sala kape boy non il faut que tu la style là. Moi j'ai un style à moi, maman Bilabel a son style à elle, mutuna a un style na ye mais pas no bozako ya yaka ne loko non naturellement zala naturel yango nande ko sala ke makamuna ope ekende pe liboso mais si tu veux forcer olingo kokana okuna est-ce que yo zalo ko la ye et ba o ba sala ka pe bongo est-ce que bana succès ni olingo ko joie succès par rapport à la culture na biso environnement na biso yeba ndenge ko se tenir. Voilà, merci beaucoup maman de continuer parce que faut tout dire. Chanson pour vous soutenir, favoriser. Félicitations pour nous dire parce que merci. Merci. On est au service à la collègue parce que net on a eu qu'à faire dans sa carrière peut-être oui n'a pas eu à lui beaucoup à là mais on a eu que faire dans la banda tout le monde maman Migabel, Bill Clinton, Bina Filé, ma grand-père aussi le sien. Je vous ai dit. Tata nanga likambo yo tozana yango cette fois-ci tu le dis que non il faut te les mêler yango aussi là. Na mesene ko yebanga moko ba chanson nanga patriotique. Na yebanga bibiloko na ngai je soutiens Kabila na sala makambo na parce que je suis kabiliste. Et na yango tata nanga na biteli kambo za tellement munene na ko yembanga moko te. Vraiment na colère wana na bité. Tikana sala appel na baninga po to moni mboka mbeteli bato na bato. Mangomba na mangomba baza ko soutenir moboko biso ba artiste. Baza bande ko na biso. Qu'est-ce qu'on doit faire? Non. Na tombo di téléphone. Na bandi ko benga moko na moko.
moko na moko et payer gratuitement basengi eloko te gratuitement na moni pe moto pe a discuter pété ba exiger pe eloko te après na faire des ah oui je chante au moins à côté à yembi abimi pas akei même pas un sou mais soki ezalaki ke to baloba ke futa ngai tata na ngai bisela mika takingo alors tu veux ça gouvernement continuer à appuyer gouvernement o wapi gouvernement za na makambo tina kingo ya ko pesa bino moyen ya kosala nini a pesa bino moyen ndenge nini parce que boza bana mboka bino pe bo débrouiller pe na ndenge na bino nous avons soutenu nani FARDC pour nani po bitumba de cette fois-ci et ci là bien sûr y compris mokonzi mboka na biso o azali le père de la nation o azali numéro 1 ya makambo to bana niveau nyoso bien sûr to soutenir azamu mokonzi mboka na biso to soutenir FARDC na biso et on soutient mais tant makambo ane kosila si on s'ala makambo na biso to bindega to zalaka yo moko yebi to mi yebani ndenge to zalaka mais pona oyo to bindega to zalaka mais pona likambo oyo to tiki ba divergence na biso makambo na biso pembeni oya politique uche mpanzi ya musique ba guerre wana makambo nyo to ti pembeni to telemeli likambo moko FARDC a gagné ndenge to telemelaka léopard so léopard aza ko beta biso nyoso daka léopard tout ça mais on ne peut pas gagner aussi tous les jours dinga musuba gagner likambo te koya na yango likambo oyo etali mboka na biso esengelaki baartiste nyonso basimplike baartiste nyonso batelemi e bao bazalaki libre batelemi toyembi et yango wana ezoleka na bareseau ezoleka na batelevizio nyonso et c'est ça mais ne maman le comment ma plateforme ya mambo bazina ba YouTube na ba et pour nous faire ça va nene de ba bio ko mikolo 1 million de filles 4 millions na ba YouTube nzembo wana pe tu ligne de kabongo ngai ngana ke ndoluka via nini mais on qui parle mambo bazina YouTube le il message est capté. Moi j'ai fait pour mon pays pour na basoda na biso bandeko na biso na sele mpona ke ndoluka vite via nini Vizua, yo zwa vie. Ngana za besoin vite. Voilà, merci beaucoup maman de votre réaction commentaire la tête. On décollera ya wini musique à 4x4 ba jili on te ko sana ba beta ki 30 jours na stade de partir. Conseil de calculer du comment. Ngana kendeki te. Nalandaki na bien sûr. Je suis à l'écoute en tant qu'artiste. Na atalelo bimi lelo na yebi. Nalandaki na monaki c'était plein. Et bateau il faut tout nande bateau bakendeki bamonaki ndenge nini ngai moyena sala commentaire yate mais na apprécier public et répondre bandeko bazalaki wana présent bayembi et de loin na soutenir bango et en tout cas basali musala ya kitoko et ezala pe stade ya sukate prochainement ekozala pe artiste nani ouais. Bon, tu as déjà samedi à la poule. Ouais. Oui, oui, batambola bakende, même dans la province bakende. Et c'est bien ce qui se passe. Il faut que l'artiste vive de son métier parce que ce qu'on a vendu bureau nende ya musa nende ya ngwan. Tana omana batu musu bazo bono babeta te parce que bitumbezali. Bongo yondo kende musa na tongoko. Yo kende musalo sala makambo no mais artiste abeta te mais mona pour ni musuki bitumbeza na mboka ya na ni kufanya na artiste na yebite tata na yo moko yebisanga na yebi na ngai te artiste asali nini est-ce que vous avez déjà été au sur la gouvernement botu na bongo so ibala tsa ko bater motema mabe za na mboko yo na yebite ba monela ba artiste le ko alika mususu kasi po yango ndezo la kisaki artiste aza mutu a valeur so ili kambo ya liboso ya yambo ko attaquer nano artiste nano yenda sala te yondo li akongane na li ate et ben voilà et nazo souhaiter bango beaucoup de bonnes choses ndenge bazo continuer ko yemba bazala ensemble to komi na ane ya ba réconciliation makambo akala kala wana makambo ben be kufinga na makambo akala tutika to komi na bane ya réconciliation to mi ko luka l'art
makambo wana kovanda kofinga na mais il faut tout bon na olia ndenge nini so na vanda na senga bana bo pesa ngai wana opesa ngai $10 ngabo il faut na $1000 za makasi il faut na milukela oui ngai moi je le félicite ba mi bali ko tia pema na stade de martyr wana tata na eza awate na féliciter bango makasi ndenge lekanaki babeti malamu tout ça mais le reste ba détail bo ndo tuna ba bakendeki stade ngana kendeki te voilà beaucoup merci maman mais kelo ngo ya mbi et déranger pe ko ba zemwembela monsieur l'ambassadeur culturel Kofi Olomide total à tout va tout ballon de la nation Kofi Olomide Kofi Asala Kimwe Kofi Azala Kabou mais pourquoi choix les alliés de la Kofi Olomide na yembela ba musicien nyos na yembela moto nyos Kofi Olomide d'abord c'est un ami Kofi Olomide son ayemba qui est pambaté c'est un ami na yembeli ami na ngai et même si il est comme ce qu'il est ndenge to mona kaye wana des fois il dérange ouais des fois il dérange mais ça fait bien il faut azalaka wana mbamba na ba petit et pour azalaka toujours présent bino bolingi avanda croiser maboko non quand même les grands mopao il faut azala toujours vivant il faut azala toujours debout et c'est ça quoi il fait un grand travail c'est un professionnel banda ti le loi besa maboko na yete c'est un grand travailleur Kofi Olomide c'est un grand travailleur et na féliciterai na musala sala yesoka bandi asala toujours lockout sur lockout après magate ba muso azaka yembi mukeno botikala te yaza lockout sur lockout c'est un grand travail c'est pour ça qu'il est toujours présent na makamuno il faut mitelemela parce que mitelemela tena na yo ça moi je le félicite je l'aime bien et c'est un grand de chez nous et je le respecte beaucoup et comme je respecte aussi l'artiste nyonso ya mboka na biso basaka misala ya bien baleki o bazoya bano bazoya et comme pe mikolo tozana bango et tout le monde travaille bien c'est parce que ce n'est pas facile ya kosala musala musique ezana ngo facilité il faut vraiment olia otondo sala musique et na yango na bao basai lokola moi ko lemba bolemba te il y a des moments aussi durs très durs trop auquel au chité mais il faut ça là tout pour remonter c'est ça voilà c'est ça nous il a dit après concert ya Wenge 4x4 tout le monde prophète de Miles a binisi prophétie moko ya Wenge en profane la semaine ya bongo après l'événement on évite faut que nani prophète de Miles prophète de la nation prophète pétage yemo alinga kongo abi moko ya Wenge zo kufa kala mingi te après l'événement on va te tester des martyrs évite ceux de l'obéissance à par rapport à prophétie nayebi ke pasteur wana alingaka bavisibilité problème ya te mais nakoloba ne kaka sans effet au nom de Jésus sans effet au nom de Jésus moto akufa aza te toyebi ke alingaka bavisibilité problème ya te voilà merci beaucoup merci pour notre accordé mais boyebisa ya créaka makambo ya ye eza te baninga bazosala ba événement yo pe oya kokota na événement ya bato non c'est un pasteur que j'aime bien à l'époque naza kokotoye ye et tout ça là je l'aime bien mais sauf que bon nga namoni il faut asala la musique hein est-ce que vous voyez pour la musique la âge a connu déjà bah pour la ratare ba âge a déjà tout ça bon âge wana azo provoquer bato zo mona ya bien en plus c'est un pasteur a provoqué bato vraiment toyebi aza bongo likambo te je profite de l'occasion papa pasteur Denis Lesimbote nani pétage c'est quoi pétage oui prophète pétage ni koloba nini donc tout le monde a des pétages donc ils sont tout ba muri na moto papa ozo mangana biloko na bino ba yanke ngana yebina ngaba pétage te mais ils ont dit ça ils ont dit prophète pétage donc on a dans ta vidéo les temps que habite tout le monde sont des pétés même président de la République a fait le pétage ça veut dire quoi donc où le qui est dans moto c'est-à-dire à Benda on dirait peut-être c'est que au Benda
na ebité hein. Enfin na kota na makambo na été aya ta musu ya kolobela ngai. Enfin, passons à autre chose. Na sali ba mutu ashinangai isili, mais c'est ici là qui déjà. Mais tozaki freiner un peu na makambo ya ba corona ou makambo kili. Tout ça ça qui que moi makambo shitaki, maintenant on commence à reprendre. Et banze musikoyo et ban matala wenge afungoli nzela makambo ya kobeta musique. Na moto moni répondre kitoko et bisope ça nous encourage et bisope Rolanda. C'est ça. Papa, pour vivre ça à poto. Pour nos concerts, pour nos concerts par rapport au Tokende, ce contrat malam ezali tokende. Ouais, mike wana kende bokomi ko discuter kuna ezalaka bien te. Ba combattant bien sûr attaque au bazali. Bon, ce sont des petits. Wana sana ngo eloko moko te. Parce que na biloko ba combattant na ebi yango te. Parce que baba na président Kabila kende Kabila zaki mabe fachi siko akomi susu mabe. Finalement boko lingana nani. Voter pour la présidence kuna. Et comme kaka on a peka ramade maman wana peto lingi kaka te. Nga ta olinga te problème ezate. Et mais ça pour nous justifier ces jours na bango hein. Na base to ka mikanda kuna bato toza ba congolais belé ba kenda poto basalaka. Au salaire quelque part aux en temps qu'on vend te ou bando finga ka bato. C'est toujours les gens qui travaillent pas ba kenda poto kabiloba loba comme langage mabé et c'est ça quoi. Mais na osenga na bango ba changer mo ki de changer biso pe ba congolais pe faut changer ko finga ezana ngona lifuta te tozongisa mboka na biso sima toti au dénigrer ba bazali boso na biso ba bazo kamba biso ba babinisaka biso ba âme na biso ça y biso ba artiste ko finga pona ko finga ezana ngona ebite ezana ngona lifuta te oza combattant o vivre na mindelo ba moni saka biso passe kende pa na bango kende ko réclamer kuna bo tungisa biso po anini mais so na que de poto kende ko beta so contrat ezali na aucun et naza na contrat te lokuta mabe mais na beta kawa tozo beta tozo vivre toza bien talaka ndenga nazaka na condité nazo konda peut-être régime mais ko konda ya nzalate non nazanga kama tembelete ouais voilà maman aussi na biso ba dédicace des ali na pesi mbote na bandeko na nyonso ba fanatique nyonso et na pesi mbote na Claude Machal Limbingazo na pesi mbote na na Lubumbashi na Joe Kibwe mtoto wa Katanga na pesi mbote na na Bruno Choma na Lubumbashi nazo pesa mbote ya mingi ya munene jambo et ben voilà c'est ça. Voilà, merci beaucoup maman Nata au pesa kibiso dans ton comme toi chez Robin et sous merci à l'internaute qui vous fait quitter à Rolanda merci infiniment à Lévi King Vision qui est derrière la caméra maman si maman Masolo ya papa Audace Yandou big dédicace à toi Jires Yama les managers internationaux.